te. La même ça te réputation ba koko na papa na maman langi. Papa na maman na baboka mi na mboka, ba koli ba bota mi na mboka, ba koli na mboka. Na yeba ki lelo ke ba en église monde entier, personne. Tena ni non telinga na boyebi te lobi daga. Pour aider nga foma, je souffle. Voilà, moi on continue à t'aider. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a mis la cima. Tout le monde a mis merci. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans les signes maintenant to ya koloba kenzamba boto kwa wapi un grand merci na bino nyos tobola na biso de partout na papa na biso pasteur Feza Misi à la bouche autour de l'éternel depuis Zurich na Flo Mokoya motema vivence de homo depuis Londres pe na maman Gisèle que le motema papa Emmanuel à Boston bonzambe na bonzambe Yesu ndio mosuki Silema ne triomphe jamais bien aimé dans les seigneurs nazali awa précisément na matonge et salina mawa peu passe to yebite ezate ke to kotima kamango te to ka ko supporter komona ndeko ya mwasi to ya mobile na pasité parce que to yebi bisika nzamba lola azwa biso abikota biso bien aimé dans les seigneurs pas ça ba ninge ça la biso passe to kutana na ndeko mona ba mona na ba bilili na ba image na ba télévision il paraît que azalaka koko ya mama olangi komona ondenge to mona na ba bilili Elisabeth Olangi oyo ke bozola na ba procès ba makambo na ba télévision mais to moni na se ya moi azotambola na bilama na kati ya chassé nazo poussa na pembeni na ye mbote yaya mbote boni ça va pas ça va pas ok yaya na moni yo na mona na ba bilili na ba Facebook na ba nini ba blog na moni yo ozotambola na moi makasi na Kinshasa boye bien aimé dans les seigneurs na ba chassé na bilamba basaki ya okatana qu'est-ce qui ne va pas au juste bozwi ka solution na famille te tozi solution te parce que awanga ninga aloba ke mutaza simananga te nanyanga awanga niyo papa nanga Paul David Olangi oyo babengi na komi ya Guy Olangi mwana mama Olangi Guy Olangi po mwana papa Olangi na mamuna bakoko nanga so naza na mutu ndeni na kotambola boye soki na mutu aza simananga na tambola boye na bilamba boye na ba chasser bilamba salite mapapa boye ndeni na kotambola kaboye na la libanda donc bo sunganga nazo telengana eza vraiment vérité na kokosa te na mutu te derrière nanga examen makila tango esalama soki ke nazo kosa bakoka aya to sala bakokanga moko la police kokanga nda lobaka ko exana ba journal nda lobaki bakokanga moko donc aya to sala yango nazo souffrir nazo telengana na même pas na place okeni boyo kinanga ba mama nazo la na saba moi makasi soki 35 degrés na kina biso mo na ba chasser boyi ozola la wapi oza wapi na hôpital moni mama so sengi comme na publié déjà mama yemo na ko senga na ba mama yemo na ba hôpital moko ba la kisenga na 14e mili na Saint-Joseph donc côté ba garde malade ou soit na ki ose ka libanda ou soit na église amukunya libanda ka wana nde basala ve na bandal non la vraiment na place te donc assurance oza non kolela te ya bando bazola na biso wa Sko mama azolo mama oyo ke abotio yende alobi ke oza mwana ya Guy Olangi alobi vérité arrêtez parce que maman za ba photo ndenge azwaki zemi na ndenge abota ngala ndenge akanga ba photo na papa ndenge papa nanga Paul David Olangi viola kaye nde azwa zemi nda azwaka zemi nanga kolelo okoleli wapi okoli na famille mama Olangi te bakena ko bomba nga na mboka moko boye kuna soko leki babikuku na kati kuna na maya nchele na koleli kuna donc na koksi 12 ans nde bakimsinga na prenoi nde kuna fiancé nanga ko monanga donc moninga na souffrir boye na zongi bazo reconnaître ngate balingi te baboyi donc dès naza boye na suki parce que biso na si femme si fiancé akokozwa ya charge te soki na bali oteza ka bongo siko tango lobi ke ba violaka mama na bino wapi na ndako papa Olangi na mama Olangi na kitambo mama na bino bana ko sala pa na bango azali ko sala te mama Olangi azali ko bokola bana ba JCC ko laksa bana biblique ko garder bana na kata ndako donc aboko soki même bolandi émission ya mama na ngao ba famille na ba kosi boyoka ninga lobi azali ko vana ndako mama Olangi
donc akola kuna Guy aye a senté te a violé ye tant a violé nda deuxième nanga c'est ça. Voilà les propos tenus dans cette émission d'engage qui sont propres côté biso to ndima wote to monika état ya ndeko thématique to monaka les cas qui déjà na ba chaîne mosusu ne et pousser biso na motema marathon mais un peu ko yoka et lususu mais ba propos azo tenir biso to ndima wote zo tala e ka ye moko siko bango bazo dinga wote pourquoi bango ba ipe ko sala te examen ya makila ou comment pour kondima ou cause confirmation makambo zo déjà ya solo to ya lukuta bon bango na minute ndeka na expliquer yo eza spirituel po bango ba comme ça bango déjà bizé moi ba se présenter ça non que ba propos wana ya bizé yo ba na émission mais le bakaka problème na yo maman problème nangi zani ndengo expliquer donc na comme déjà na suka bango bazo ndimate pour tout ça l'examen bazo yate bazo se présenter te bande collègue mutabenge kaka tante Sophie Kimbimbi abenge lingala facile alobi mais biso to travailler na bino fallait pas boler qui ça fallait bo benga msoto solamia aza leki ya papa ya 4e papa le Paul David Olang Guy Olang aza tanta mosi nanga biologique mwana papa Olang na mama Olang ya 4e donc nde mwana bakoko nanga nde mtabenga kinda lobi mais mwana fallait bo benga biso lingala facile to travailler ke na bino toza ba voisine pourquoi ti bo benga to solamia ninga na répondre lingala facile mais yende mtabenga na kanga ye mtatindelanga ba moto mais nde ni tusa benga to solamia donc ba se présenter te bango tout yango na ina loba soki pourquoi pas tena ko c'est la Moïse Mbiye pourquoi pas la pasteur basé belé pourquoi pas tena ki ko c'est la mal kalambai pourquoi pas tena ko c'est la nani ba passer baza vrai belé nakin pourquoi tena ya ka papa David Olang olobi ke mamo abotuyo ke bakangi et pas même ti lelo bakangi aza kuna na nini o na papa nanga Paul David Olang asambela kuna mama nanga za pasteur mama pasteur asambela oni ko tamula na ba moy bozo zang esika ya kolala ba bilamba salite ya kokata na yo mwana mwasi ya oko na mais na 17e miri kuna na église fondation mamola une place les gens munene oko ko zo place mote ba pesu yoke en attendant que balande makamso olala kuna baboyi ok na 17e mérité nazé na 17e mérité ya mamulanga ya mbenga bien mama kulutu bango kutu bazomona e mabe babi poanya ya mbenga bango nde babenganga mutabenga yoza na 17e babengani mutabengani nga nani oyo babenga ina mutalandi papa na ngai tata mwasi na ngai Virginie Olangi na Sophie 4e o abenga kiwana Sophie Kimbimi Olangi donc bango mi balende batu babengani nga lokaki ba enis ba axe te bango basambela bayembela nzamba ba pasteur tante Arsa Zate azana poto po na expliquer bino so molandi émission ndenge ba Emilia ki ndenge ba réclama ke bitumbezaki OK c'est ça merci beaucoup et toucher ce bande bozo la na biso de partout biso tozo ni makambo ndeko azoloba te tozo boya en pété mais na ba o ba ozana bolingo hein ya kosalisa ndeko boko lukila ata place ya kovanda to ya kolala est-ce que depuis ton olier depuis ton on a l'été donc na osunga ngai do baso na keka na ngala facile peut-être restaurer za la kuna na ma grâce nzambe vraiment pambola e bako kabelanga na maana ni o na ba DG ba papa bisa kuna ngala facile ba papa les noirs ba tumba to sala ke émission mona ba lukelangelo kuna le na pambol pe mama nanga wa pese $100 wana basumilanga ba bilamba o baka pona za ki suki salite penza bakanganga na ba dépend tout au sala ki mbongo to esili donc par rapport à la biscagnon to tamoli justice to dans état de droit et le bien le côté bon ti siko justice no ebenga te mais ma grâce ngala facile amema kinga na nini na nini pas procureur toke kuna procureur abeba lukilanga ba avocat nde ba lukilenga ba avocat na minute avocat ya mama Olive ndeye mtaosala ba quête po deuxième ekomela ki ba avocat ba sambisa kinga na ba mama ba sister social ba kena ko bwaka ngano Felina tout ba abenga ki nazaki kuna jeudi ba osala ba quête makambutu po ba tena zaki kuna mercredi ba osala ba quête po ba landela makambutu nde yangwana. Merci beaucoup Yaya, je crois même que message est écrit mais tozo vanda to me un peu ressorti comme en tête reposée quoi toi parce que les années bandrobo a toujours connecté bolani église corps de Christ ba président de l'église des réveils ba konzamboka botel la biso di kam comment olobinani
Elisabeth Olangi Baraka nazo souffrir papa nanga boyiko l'état botala vraiment je souffre naza mwana mwasi bwana mwana âge naza na 17 ans naza mineur nayebi pe mibali te nakoki te kosala kindumba naza na poso kosala kindumba te nabebisa te réputation bakoko nanga papa na mama Olangi papa na mama na babokami na mboka bakoli babotami na mboka bakoli na mboka nga nayebaki lelo ke baza na église monde entier personne tena nini otelenga na boyebi te lobi na nga bo edenga foma je souffle. Voilà, moi on continue à te voilà, merci beaucoup. Tout le monde a mis la cima, tout le monde a merci. Maman na bina bana ko sala pa na bango azaye ko sala te maman langa azaye ko boko la bana ba JCC ko la bana biblique ko garder bana na kata ndako donc aboko soki me bolandi émission ya maman nanga ba famille na ba kosi boyoka ninga lobi azaye ko vana ndako maman langa donc akola kuna ko gi aye a sainté te a violé ye donc a violé nda deuxième nanga c'est ça. Voilà les propos tenus dans cette émission nanga qui sont propres biso to ndi mangote to monika état ya ndeko thématique to monaka leka déjà na ba chaîne mosusu nde épouser biso na motema marathon mais un peu ko yoka e lisusu mais ba propos azo tenir biso to ndi mangote ezo tala eka ye moko siko bango bazo dinga yote pourquoi bango ba boy pe ko sala te examen ya makila ou comment pour ko kondima ou ko za confirmation makambo zo déjà ya solo to ya lukuta bon bango na minute ndeka na expliquer yo eza spirituel po bango ba comme ça bango déjà bizé moi ba se présenter ça non que ba propos wana ya bizé yo ba na émission mais lo ba kaka problème na yo maman problème na ngizani ndengo expliquer donc na comme déjà na suka bango bazo ndima te pour tout ça l'examen bazo ya te bazo se présenter te bande collègue mutabenge kaka tante Sophie Kimbimbi abenge lingala facile alobi mais biso to travailler na bino fallait pas boler qui ça fallait bo benga biso sola mia aza leki ya papa ya 4e papa le Paul David Olangi Guy Olangi aza tanta mwasi nanga biologique mwana papa Olangi na mama Olangi ya 4e donc nde mwana bakoko nanga nde mtabenga kinde alobi mais mwana fallait bo benga biso lingala facile to travailler ke na bino toza ba voisine pourquoi te bo benga to solamia ninga na répondre lingala facile mais yende mtabenga na kanga ye mtatindelanga ba moto mais nde ni tout ça benga to solamia donc ba se présenter te bango tout yango na ina loba soki pourquoi pas tena ko c'est la Moïse Mbiye pourquoi pas pasteur bazé belé pourquoi pas tena ki ko c'est la mal kalambai pourquoi pas tena ko c'est la nani ba passer baza vrai belé nakine pourquoi tena ya ka papa David Olangi olobi ke maman abotuyo ke bakangi et pas même ti lelo bakangi aza kuna na nini na papa nanga Paul David Olangi asambela kuna mama nanga za pasteur mama pasteur asambela oni ko tamola na ba moy bozo zang esika ya kolala ba bilamba salite ya kokata na yo mwana mwasi ya oko na mais na 17e ri kuna na église fondation mama Olangi place les amunene oko ko zo place mote ba pesu oke en attendant que balande makamso olala kuna baboyi ok na 17e mérité nazé na 17e mérité ya mamulanga ya mbenga bien mama kulutu bango kutu bazomona e mabe babi poanya ya mbenga bango nde babengani mutabenga yoza na 17e babengani mutabengani nga nani oyo babenga ina mutalandi papa na ngai tata mwasi na ngai Virginie Olangi na Sophie 4e o abenga kiwana Sophie Kimbimbi Olangi do bango mi balende batu babengani na lokadi ba enis ba axe te bango basambela bayembela nzamba ba pasteur tante Arsazate azana poto po na expliquer bino so molandi émission ndenge ba Emilia ki ndenge ba réclama ke bitumbezaki c'est ça. Merci beaucoup et touché ce bande bozo la na biso de partout biso tozo ni mama de kwazo lo bate tozo boya en pété mais na ba o ba ozana bolingo hein ya osali sande ko boko lukila ta place ya ko vanda to ya ko lala est-ce que depuis ton olier depuis ton on a l'été dans na osunga ngai
donc baso na keka na lingala facile peut-être restaurer la kuna na ma grâce nzambe vraiment pambola ye bakokabelanga na maanani o na ba DG ba papa abisa kuna lingala facile ba papa les noirs batumba to sala ke émission mona ba lukelanga loko na le na pambol pe mama nanga wa pese $100 wana basomilanga ba bilamba o baka pona za ki suki salite penza bakanganga na ba dépend tout au sala ki mbongo to esili donc par rapport à ba biskanyo to tamoli justice to na état de droit et le bien le roté bon ti siko justice no ebenga te mais ma grâce lingala facile amemaki nga na nini na nini pas procureur procureur toke kuna procureur abe balukilanga bavoka nde balukilenga bavoka na mnicho avoka ya mama Olive nde ye mutaosala bakete po DGM ekomelaki bavoko basambisaki nga na ba mama ba assistant social bakene ko bwaka nga no felina tu abengaki nazaki kuna jeudi baosala bakete makambutu po balte nazaki kuna mercredi baosala bakete po balandela makambutu nde yango wana. Merci beaucoup Yaya, je crois même que message est écrit mais tozo vanda to mais un peu ressorti comme en tête reposée quoi toi parce que les années bandrobo a toujours connecté bolani église corps de Christ ba président de l'église de réveil ba konzamboka botel la biso di comme comment au binani Elisabeth Olangi Baraka nazo souffrir papa nanga boyiko l'état botala vraiment je souffre naza mwana mwasi bwana mwana âge naza na 17 ans naza mineur na yebi pe mibali te na kokite ko sala kinduma naza na poso sala kinduma te na bebisa te réputation bakoko nanga papa na mamolangi papa na mamona baboka mi na mboka bakoli babota mi na mboka bakoli na mboka na yebaki lelo ke ba en église monde entier personne tena nino telenga na boyebi te lobi daga ko edenga format je souffle. Voilà, moi on continue à présenter. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a mis la cima. Tout le monde a mis la cima. Merci.